Mon lieutenant-colonel Ngoyi Mbote. Mbote mingi. Bosala qui perquisition na ba résidence générale John Numbi. Eza makamboni ni ba FARDC bazoluka na ba résidence na ye. Balandina biso esengei bayeba que perquisition ezali pona balobi John Numbi te. Perquisition ezali système oyo ba agent de sécurité basalaka na mutu nyonso soki mwa likambo ebimi salemaka. Awa na Lubumbashi tosi tozui ba perquisition ya ndenge na ndenge mais bato balobelaka yango te. Pour nini ka ba résidence générale John Numbi en tant qu'officier supérieur à FRDC? Ezali pona nini résidence ya général John Numbi? Non. Ezali pona likambo etali ma justice, likambo etali discipline militaire, ezali pona ekakate. C'est pourquoi j'ai dit que loi nabiso, règlement nabiso, lingi kotia mutonyo sonanzela, c'est ainsi que perquisition et ça les maka pas seulement pona ye mais pona mutonyo so oyo akokende pembeni nanzela ya en ce qui concerne loi ya mboka nabiso. Mais beaucoup de na résidence peut-être bozaki biloko batu balingi bayeba makamoni le cas qui na résidence bozaki nini ou bien beaucoup de biloko te. Bon eloko nini biso toyebisa bino par rapport à biloko et concerné bangote oyo eloko ekozwa makuna soki omoni descente sur terrain ya ba agent de sécurité ezali na cadre ya enquête ezali na cadre ya kotia mwa vérité ezala mwa polele. C'est ainsi que biso tokoyebisa yo te ke o tokutaki boye est-ce que soki toyebisi yo kosala ngoni enquête nini bozosala ezali enquête nini tozosala mpona général John Numbi te ngana insister po na koloba boye moto nyonso kaka yete moto nyonso ezala moto ya mapinga quel que soit civil oyo azali kokota na kati ya makambo zangi loi yepe akozala akolandelama. Donc bato bayeba que ezali pona yete ezali pona en général ezali activité oyo ba agent de sécurité basalaka régulièrement pe salemi mingi mbala ombala. Mais tozomona bato basinteresaka te mais tozokamwa ndenge nini kaka ka oyo nde bato balingi mingi tolobela yango. Mon lieutenant-colonel Ngoyi. Ok, merci.